biso mokili mopipa na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo oyo eyaka kolamusa patriotique nyonso ya Congo, mwana nyonso ya mboka Congo oyo alandaka masolo na biso ya politique ya mboka pe koyeba lolenge nini ezali kotambola. Awa tolobaka na bino na kati émission oyo tobengi le marteau sur la table. Tobeti yango peza ta. Le marteau sur la table epai wapi tokolobela sembo rien que la vérité sur la vérité ya mayema tali mboka na biso. Soki bomoni nga lelo naza kopesa émission oyo nazali na esengo. Nazali na tondami na esengo na kati ya motema na ngai po te mayiboka oyo nayebisa bino eleka mikolo natalisa bino baverité ebele na kati ya chaîne oyo. Soki okoti wuta na banda kotanga nkombo ya Messie Vital Kamerhe, natikala kochange maloba na ngai te, natikala kozala intoxiqué te, natikala mpe kozala hypocrite te. Yango bomoni natondami na esengo mpo miso na ngai ekoki. Mais lelo tokolobela kaka makambo ya Vital Kamerhe te po démission na ye ezalaki lobi biso tozalaki na esengo na kati ya chaîne oyo Ediba TV tozoki ntango ya koya kopesa bino ba maloba te kolakisa bino mai oyo ekomelaki Monsieur Kamerhe pe na motema likundu na ye ya kozala M23 na répéta yango. Bayimboka bobanda kobenganga sikolo prophète oyo alobaka maloba ekokisamaka. Nalobaka na bino ke Monsieur Vital Kamerhe azali moko ya bapion ya Monsieur Kagame na kati ya RDC. Mais tata mokonzi ya mboka ayebaki. Bino bayimboka bozoyeba makambo ndenge eza koleka te. Nakozwa bapele par-ci par-là, tikala na bande boye, esala boye. Nga nasi nayebisa bino nazali fanatique nga. Nazali fanatique ya Monsieur Antoine Félix Tshilombo. Mais nazali membre ya UDPS te. Toza na différence monene. Ngai na kolobela tata mokonzi ya mboka mpona vision na ye. Il a une vision là que moi ça me plaît. Vision wana nde ezali vision ya bato batambolaka na sembo, bato batambolaka na vérité na se ya moi oyo. Et surtout kazali vrai Congolais du père et du mère toyebi pe pa na bango akoki ko trahir Congo na ete. C'est la même chose na biso babengaka spirituel. Bato bayebi biso toali du père et du mère ba vrai Congolais tokoli wana epai yo bato so bamoni biso na mongo afra toko sakana toko beta musique toko sala na échange de monnaie. Lelo yo toye kondima tolobela maloba ya makambo ya mboka na biso. Alors tokopesa tango te na monguna aya na ba français ebele mpona kodétruire morale ya Congolais. Basi bakotisi mabe mingi na motu ya Congolais. Tolingi tolave yango siko po Congolais a comprendre. Le temps est déjà passé. Maintenant, toza ko revenir na temps mosusu. Na lombango na lobile na kolobela kaka likambo ya Vital Kamerhe te pour la démission na ye. Na kolobela pe lisusu likambo ya tata mokonzi ya mboka na mobembo oyo akei na mboka Amerika aki kokutana na molongani na ye oyo tobengi comment je peux dire ezozanga nga na maloba oyo tobengi lokola partenaire ya taille. Partenaire ya taille na ye oyo bakosala na ye masolo mpona Congo na biso. Nous sommes maintenant devenus fiers ya kozwa tata mokonzi ya mboka oyo bapesi nano na poste ya vice-président ya ONU. Bongo oyo baponi yo te mpona nini? Soki bino botambolaka na solo. Soki vraiment boza kotambola na vérité ya kodiriger Congo wana. Pourquoi on vous a pas élu? Tozoki bakabila bali avec beaucoup d'argent, il a fait à 36 milliards. O aza kotambola na ngobi ko jambile, lelo aza na Pretoria, lelo aza na Namibie, abaluki aza na Zambie. Tala mbongo ya mutu ndenge komisi eza lokola mbongo ya moyeke.
mais lelo yo baponi ye te. Kagame avec tant de puits na mboka na biso Congo asali rébellion awanga omoni sikoyo bien ya tata mokonzi ya mboka yo congolais langanga très bien pourquoi ngai nasepeli na tata mokonzi ya mboka Messie Antoine Félix Tshilombo tokei nano moke ezalaki lokola résumé tokɔta sikoyo na mozindo ya mapwa mibale démission ya Messie Vital Kamerhe et puis na likambo ya tata mokonzi ya mboka na visite na ye na Amérique mpe aponami mbala moko lokola président vice président ya ONU. Tokomela mai moke bongo tokotala mozindo ya masolo na biso ya mokolo lelo totanga point par point ya makambo oyo toyeli bino koyebisa bino sango kitoko na kati ya émission na bino bolingaka mingi le marteau sur la table oyo ekambami na humble serviteur monganga spirituel tokotolo na bango papa Edi Diba likambo na moto te tozala no sport oyo ebongo toleka na mozindo ya masolo na biso. Ah oui, centre de formation professionnelle Siloé, oyo fondation chez la Mwanda a tie na ba disposition na biso pona kosunga ba jeune, ba papa, pe ba mama, koyekola mosala eza trop tard te. Topesi fondation chez la Mwanda merci mingi pona kosunga ba jeune, ba papa pe ba mama pona centre de formation professionnelle Siloé. Yakoka mwa ete ezali inscription eza ofele. Inscription eza gratuit. Inscription eza gratuit. Oyoki bien. Inscription eza gratuit. Tozali na Monga Fula, direction Mitendi, na arrêt douane, pembeni ya Mbetseke. Centre eza na avenue Kodia numéro 12. Avenue Kodia numéro 12. Bonjour bandeko. Shalom, Zambia, Pambola Bino. Vraiment kosepela kozala na bino ensemble biso tozali centre de formation oyo ezali kosala ke lobi bana na bino to bandeko na bino bazala bato utile na société. En tout cas tozali na baformation tozali na coupe couture lobi mwana yo ayeba kotonga elamba na baformation ya kitoko na bacondition moko ya kitoko nde bozomona tozali na esthétique. Et puis tozali lisusu na auto école ngai prof ya auto école vraiment na bengisi bino ba papa ba mama botinda bana na bino na formation ya auto école fondation Shela Mwanda uzwami na Kindondo c'était en Mbitseke na avenue Kodia numéro 12 ipai wapi tozoforme bana na biso ya basi ya bibali ba mama ba papa même na auto-école, na esthétique, na coupe couture, na décoration, coiffure et informatique. Par option ekozalape ebele okobakisama ndakisa ba hôtellerie ainsi de suite. Bengi bino boya ebele bokozala décider. Nazongeli bokozala décider. Formation za kitoko makasi. Bandeko na Matadi Kibala arrêt ya côté ya entrée Mama Koko ba oyo nyonso tu bafandi côté ya vrac pe ba oyo bazana arrêt nzinga na Mbetseki tobengisi bino boya ebele komisa toyekola mosala oui yekola mosala koyekola mosala na centre de formation professionnelle Siloé eza en même temps kopesa yo forme guide pe ko équiper yo pona réussite pona excellence welisa na lombangu pona osala b'inscription na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Congo oyo ekambami na humble serviteur mokanga na bango tokotolo moto malamu likambo na moto te sans polémique nalobaka rien que la vérité sur la vérité tozali na 3 points oyo tokolobela likambo ya moto oyo avandaki na mutu ya mboka na biso oyo azali kose communiquer mbala moko na bakonzi na ye mibale oyo tobengi Paul Kagame pe Hippolyte Kanambe. Toza na 3 points oyo tokolobela na mokolo lelo point ya liboso ya démission ya Messie Kamerhe mobali ya Amida. Ya mibale Kamerhe azali mutu ya Kagame. Ya misatu Kagame azali
23 atikalaki na kati ya Congo mpona kosala mission oyo tata mokonzi ya mboka na bango na Rwanda atindaki. Bayimboka bobenda bakiti bopusana pembeni nakoyebisa bino barévélation oyo peut-être bayembi mboka ebele bazali koyeba te baréalité naloba yango. Kota na kati ya chaîne na nga landa baémission na nga nyonso ya politique précédent R natanga akombo ya Kamere na lobaka na bino azali M23 parce que on avait des sources d'information vraies. Pe na loba na bino ke guerre wana R bato bazali kozala na ignorance ya koloba ke eza nango Rwanda te eza ba Congolais omoni Kagame nayebaki ke Kagame akobunga. On savait ça parce qu'on a de vraies sources. Kabila avandaki na bokonzi na kati ya mboka na biso na plus de 18 ans. Alonaki, atiaki infiltration, atiaki manigance, asalaki tout, atrompaki Congolais po ebi Congolais, ali muto alingi musique, Congolais alingi kosakana, Congolais alingi boye. Je m'excuse. Congolais alingi muto ayoka te kuna ba komela mwa kopo batie trois bières en action. Je m'excuse, ça fait longtemps, mais on a toujours des gens qui nous donnent des informations. Par exemple, au moment où on a Jacques et Diba TV, il y a micro-baladeur au étambola na mboka na so Congo. Donc tout ça là, pion na biso déjà au bala sur le terrain, au bala kaka pona ko pesa biso ba information exacte. Il y a moto betaka biso na katia chaîne na le marteau sur la table où il n'y a rien que la vérité sur la vérité. Nalobaki na bino Kagame et Kamere ako démissionné. Nalobaki yango l'émission moko ekute koleka. Bokota bota l'émission na ngai précédent. Nalobaki Vital Kamere manigance nyonso azali kosala ya pétition oyo ezali lokuta. Bakotisaki déjà fuite ya mbongo, bakaboli mbongo, bango na mboso, mais bamoni ke ekosimba te. Nde bazongaki na lombango baki kosala réflexion. Babengi tata mokonzi mboka na bango mpona kopesa rapport alobi démissionné tokende sikoyo na système mosusu. Alors que ndenge lelo oyo Kamere a démissionné eza deux options. Option ya liboso azokota boloko po efaleka na jugement lokola Constant Mutamba apesa biso badetail ya bambongo na ye nyonso oyo eza kobima mpona kofuta badepute mpe na baprime na bango. Une affaire à 465 millions de dollars américains. Kamere azana mona maboko. On a des informations précises, exactes et meilleures. Yabino molobeli ya peuple na kombo ya tokotolo na bango papa Edi Diba. Nazo seno ke awa nazana casquette ya pasteur ti. Awa nazana casquette étant que fils du pays, mwana ya mboka Congo oyo na kolobela Congo na ngai na pasi pe na mawa soki moto alingi aboma. Démission ya Kamere eye epai wana parce que azaki na esika mosusu ta moto kotya moto. Era bengi tata mokonzi ya mboka, tata mokonzi ya mboka zwi pe po akei Amérique. Avant tata mokonzi ya mboka zwa pe po akei Amérique, era awutaki libanda koti. Awutaki Afrique du Sud, Kamere azaki na besoin ya kosenga audience kutana na tata mokonzi ya mboka abeteki yango sikiva. C'est la grande haute politique. Oyo politique ya tata mokonzi ya mboka. Même le loi dans la ligne à site moko, tata mokonzi ya mboka lobi ke non, moi je ne suis pas capable ya kokota makambo na bango na kati ya assemblée, mais c'est lui le garant de la nation. C'est lui le garant. Akoki ko destituer pa koki ko sangisa. Alakisi Kamere ke basali bana. Bango no so bakaki na bakanambi. Bofingi azama yele te. Je m'excuse. Bafinga ki tata mokonzi ya mboka. Malakisi bino ke azana mayele koleka bino. Na uchi kola bango na émission précédent. Mutu abombami aleki na maye. Tata mokonzi ya mboka abombamaki azotala bango. Pe pouvoir ya tata mokonzi ya mboka na lobaki bolandaka ngai très bien mokanga spirituel. Pe mingi bakofinga ngai. Ce type-là, qu'est-ce qu'il parle? Na lobaki bolanda ngai très bien. Zoraki tibendana yokaka même na ba émission oyo ezoleka na Diba TV mwana Congo oyo ezali ba émission chrétienne pe édifiant na lakisaka ndenge nini mutu
bakangaki na kindoki moto oyo azalaki envoûté na sorcellerie na femme de nuit na mari de nuit. Je m'excuse landa ngai na bamasese na betaka bato bazobenga biso mpona kozwa délivrance toza na bapasteur bato baza kozwa lobiko. J'ai un grand témoignage ya mama Olga Diba oyo aza kopesa azalaki envoûté des années na kati ya baeglise oyo ya barosichristien baeglise ya bato oyo bakosalela misala mabe na nkombo ya Yesu. Boyoka banani babikoli basala nzambe oyo baza kolanda chaîne oyo oyo bazali kosala mosala monene na kati ya Ediba TV Monaco. Nalobaki na bino ke ezali distraction mpe likolo ya distraction afuti mbongo ebele paso konde kofuta mbongo ebele atie baperu luwala lokola batalaku na ye atie ba Daniel Safu lokola batalaku na bango atie ba Élysée oyo toza nde na Afrique du Sud motu munene na fingi te mais c'est sa forme parce que azali vrai caméléon comme caméléon atie bango afuti bango bameya mpona koloba bosoto ya tata mokonzi ya mboka. Kamera bimisi bavox ya lokuta ya koloba boyoka conversation mais tata mokonzi ya mboka asali la grande et meilleure de haut niveau ya politique ya kolakisa bakagame bamuseveni bakamere bahipolite kanambe bananga toute ce bande là politique oyo bango baosala ekokana na politique atata mokonzi ya mboka te. Alakisi bango ke aleki bango na bwanya mpe aleki bango na maye. Yango omoni na kati ya kokonse Vital Kamerhe ere azwi bapele ya tata mokonzi ya mboka te, azwi akutana tata mokonzi ya mboka te, nde omoni aye kaka na solution dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye liso liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien-aimé bokanisa bana ana na bilamba bokanisa bana ana na kolia bokanisa bana ana na minerval bokanisa bana ana na basoins médicaux. Nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7 asinga yango te aongele ba $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kokoka motuka na motango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te consolation ya de retour na kati ya chaîne na bino Ediba TV Monaco chaîne oyo ekamami na humble serviteur spirituel papa eti Diba nde omoni na ntango wana comme tata mokonzi aza koyamba ye te nde ake na solution ya démission ya kotika poste mpo bango mpe baza na option na bango bazali koluka ya kokitisa motu ya tata mokonzi ya mboka. Naloba na bino ke wuta kala na deuxième point na biso Vital Kamerhe azali motu ya Kagame. Vital Kamerhe azali M23 na sangisia
Troisième point, ezali M23. Vital Kamerhe azali mutu ya Kagame. Pourquoi azali mutu ya Kagame? Biso toyebaki yango. Makambo nyonso tout oyo baza kodeside na kati ya assemblée. Tout eza kokende na Rwanda. Na l'instant, botala baprêtre ya église catholique na kotanga kombo te. Bakende komona Kagame. Botala ndenge Kamerhe akozwa mona importance pe aza kolobaki. Alingi asola tata mokonzi ya mboka po basala négociation. Tout ça la négociation biso na Rwanda. Kamerhe était au milieu du village. Aza komona vraiment que likambo azali kosala ezali ya kitoko. Yango na lobaka bato mosusu bakanisaka baza mayele, me ba mayele te. Bwanya ezali bomoto ya kati ya bomoto na kati ya nzoto na ye. Ezali eloko moko babotamaka nango. On n'apprend pas ça. C'est inné. Alors d'autres gens, pour être intelligents, il faut aller à l'école, il faut étudier beaucoup, il faut comprendre. Mais être sage, ce n'est pas utile d'aller à l'école. Tu peux être sage physiquement, spirituellement, et puis dans ta qualité d'être personne, tellement que tu as travailler trop, tu as comprendre la réalité à vie. Et ça rendre biso sage. Oyo monaka biloko mosusu na vie na lakisaka bandeki bandakisa. Yo soko kanisa oza na bandeko, moza na bandeko te. Bandeko basi baboya yo, basi bayina yo. Wana bandeko no propre, bongo so bakousin, bakomona yo te. Ndeko azali toujours oyo yo ozali na ye, pe ndeko azali nzambe oyo tobelelaka butu moi. Donc Kamerhe pour lui, si vous attendez même son discours de démission, il croit qu'il est très intelligent en disant même la parole de Dieu. Son prédécesseur, qui peut croire ça pour l'instant, il va tout mutu azandoki. Oya bomaka, maza kotanga kombo nzambe, pena Yesu. Et bongo yo mutu zoko boma plus de 50 millions de personnes plus. Oyoki mawate, yango tolobike. Place ya Kamerhe ezali na prison. Étant que M23 oya trahi mboka na biso. Soki ake na prison te, Kamerhe place na ye ezali na opposition. Baimboka munganga spirituel ona ye koyebisena na mokolo lelo, yango na ya botalisi bino na bwanya pe na mayele na baye oyo mboko balandaka. Chaîne oyo Ediba TV ekambami na moko humble serviteur papa Edi Diba bozangaka te bokotaka pote mingi ya kosolola ezali. Na bokei na mosika na makambo mboka na biso koyeba ba information na mosika, tata mokonzi ya mboka azalaki invité d'honneur par monsieur le président Donald Trump. Na bokutani ya bosololi makambo ebele oyo eleki na mboka na biso pe kobungisa partenariat na bango ya ba signature oyo batindaka ministre bakendaki kosala défense bala liboso nde tokoloba na lingala na biso. Pe sikoyo ye moko akendaki sur invitation wana mpo na bosololi litoi na litoi toyoka nini oyo tata mokonzi ya mboka akendaki kuna mpe kokutana na likambo oyo ya kokoma vice président ya ONU. Kolakisa ke Trump baméricain bapesi tata mokonzi ya mboka na biso trop de confiance et puis kolakisa bolingo ya baméricain na bapeuple congolais. Komata pe la tribune moko kotelema tata mokonzi ya mboka américain oyo azali grande puissance du monde. Otolobike yo boya yo nani pe basimbani na homologue na ye otobengi président Félix Tshisekedi mpona bolobeli baccord ya États-Unis RDC. Botala niveau baimboka, botala vraiment niveau oyo. Est-ce que Kabila a plus de 36 milliards oyo aza koyungana nango akokichonga babanke te sans compter baoyo eza na kati ya banke ebombami. Tala moto adirige mboka na yo azwi plus de 36 milliards akoyingana nango na balabala akende
azonga boye alobi ye azali Hippolyte Kanambe. Bongo lelo ye Hippolyte Kanambe boni bamelike babengi ete po bazwa 36 milliards wana bacha na banque balakisi eke mboka wana ekotikalaka kokabwama te pe kokabwamaka te. Bino bandeko bakongole oyo bozali batalaku ya bato wana bofingaka me batata mokonzi ya mboka moko kaso sikoyo tokomi na operation lakisa ye po te akangana na monoko wana akota boloko. Tozali koyebisa bino soki bozo koyeba te biso bamunganga spirituel oyo tolingi droiture tolingi kokende ezali te obenganga na telefone mpona kopesanga corruption na kotanga kombola. Alors tolingi vraiment sincérité mpona mboka na biso Congo po te makambo ekotambola na malamu tolongwa mpe na badiaspora oyo tovandi toya kosala misala na kati ya mboka na biso na kimia mpe na botosi nyonso. Awa deja na kati ya diaspora ngo balingaka nano biso baétranger te toza na bitumba monene awa na kati ya Afrique du Sud. Bayimboka ezalaki moko ya bino ya humble serviteur papa Edidiba na ba message oyo na memela bino na mokolo lelo ya kolakisa bino bestre moke ke tata mokonzi ya mboka aza na kati ya mikili ya poto na États-Unis mpona kokutana na homologue na ye Monsieur Donald Trump kolobela makambo ya mboka na biso Congo mpe kosinye baccord oyo elobamaki mpe kolakisa barwandais ke Monsieur Donald Trump asi akebisi Kagame mpona kobimisa batroupe na ye me comme azali matoi mangongo bakozwa ye kala mingi te ntango ne mpe ya suki ekoki me tokoyoka na banyungunyungu ya bato mosusu oyo bakoloba kuna ke bango balingi na 2028 élection eza élection kozala te. Bino boza bata M23 bokende oyebisa Kagame asali plus de 31 ans est-ce que balali basala élection pana alors mpa na biso mpe na Congo élection kozala te na 2028 wana baélection kaka ya bagouverneur oyo ngai na kozala gouverneur ici mais oyo ya présidentielle ekozalaka te. Bayimboka tomonani mokolo alobi na kati ya émission na bino oyo tobengi le marteau sur la table ekambami na humble serviteur likambo na moto te papa Edidiba oyo luki nga na gauche nga na kimi na droite na kangi yo mpe nalakisi yo na bimisio na posa tala moto oyo azali koluka ngai. Bayimboka tosimba na loboko po te komona biso ekende liboso. Napesi mbote na bato nyonso balandaka chaîne oyo na bokebi mpe na bonya lokola Fiston Kabwena Simplice Lotona Dio Villa Montreuil mama Virginie Wassa Claudine Tumba bozali tellement ki ebele napesi bino bambote bino nyonso oyo bozali kolanda chaîne oyo na bokebi mpe na bonya dadi nitu ya badadi ya balarios ya bango nyonso wana napesi yo mbote zamba lola abatela biso tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya asoki te. Bye. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chéni. Mama zongi 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ba oyebike bana courant zo kata. Soki salika manœuvre pano ya temps bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futima on a regretté te. Ah bon tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pamba bana
c'est fini tout ça. Bon, liango li susute. Homme de vie misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na peine. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama bongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili batimi sunga. Babe.